Nzamba lola pambola mutu surtout akolanda vidéo oyo kombo na ngai Emerbi prophétesse voyante de l'Éternel. Nazana témoignage topé révélation on a ngina pesa bino. Nzambe asalaki ngai ngulu na kufaki pe nzamba zonsinga na bomoi. Nayebi ke témoignage oyo kosunga batu mingi. Témoignage kosunga batu mingi yango Yesu Masiya tindinga na ya kopesa message oyo bien-aimé dans le Seigneur. Tika de Yesu Masiya avant de continuer à suivre les témoignages de ce topé révélation na kobenga mope ezali révélation etalisela o nzamba talisingai tango na kufaki makalebaki nzamba salinga ngolu mingi nzamba salinga ngolu mingi pona likambo etali kokufa na kufa ka plusieurs fois pe nzamba lola sunga ngazo sa mais na ngolu ya nzambe expérience o nazo leka nango expérience o ni makambo ngala ndenge nzamba talisaka ngai na ningi na partager yango na plusieurs personnes. Yango to koisa bana na nzambe tokanga na Yesu Masiya. Nzamba azali nzambe na biso tokanga na ye. Yende mutu akopesa biso kimia. Ata Yesu Masiya mutu soko kopesa biso kimia te. Yo mutu ko na kati ya video oyo Yesu Masiya apambola yo. Titre topé thème ya message nanga ezali mon voyage dans l'au-delà. Mon voyage dans l'au-delà. Bien-aimé, vous allez expérience nanga na zwaki o nzamba pesa kingai. Yango bien-aimé to banga nzambe azali muto ko sakanela te. Yo mto zana kati ya bomoi ozo vivre kumisa Yesu Masiya parce que nzambe nazo kopesa biso bomoi. Alléluia. Bien-aimé to kotanga liboso na histoire ya Lazare. Vous allez témoignage na ngai bien-aimé o ngai moko na experimenta ki bien de konangai. Vidéo li boso ki na lingala na France, vidéo li boso na sala ki na français, vous allez vidéo ya lingala. Ko bosante ko s'abonner na chaîne na ngai ya sika oyo ya lingala. Nzambe ya pambola yo. Bien-aimé tala li solo ya Lazare. To ke no kotanga na mukanda ya Jean chapitre 11 verset 39. Kuna Biblia ezali ko telesa biso li solo ya Lazare. Ndenge Yesu Masiya de Nazareth abikisaki Lazare. Lazare akufaki après 4 jours. Nzamba ki ko sekusa Lazare. Lazare déjà bimisaki solo ya kopola. Lazare déjà azaki ya kokufa na kati ya tombeau bien-aimé. Alléluia. Mais Nzambe Yesu Masiya ayaki ko sekusa Lazare. Na mokolelo bien temps ozoka message oyo nazana kondima te Yesu o alamusa kingai Nzambe wana azali capable ya kolamusa ba problème na yo Nzambe azali capable ya kopesa solution na ba problème na yo Nzambe azali capable ya kopesa ya kolamusa beloko nyonso malamu oyo kufa na vie na yo Nzambe azali capable ya kolamusa yango bien ko sekusa yango Yesu Nzambe azali capable ya kosekusa yango na kombo na Yesu Masiya. Bien-aimé tokotanga lisolo ya Lazare na kombo na Yesu Masiya. Jean chapitre 11 verset 39, la Bible nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce monde est solo ya Lazare, le solo ya Marthe. Marthe azaki na kondimate que Lazare ko se quoi bien-aimé. Alléluia bien-aimé. Marthe azaki na Marthe ayebaki te. Marthe ayebaki plein ya Nzambe te. Nzambe ebisi ndokobenga Nzambe Yesu Masiya. Jésus-Christ c'est notre Dieu tokobenga ye Nzambe. Voilà. Yesu Masiya Jésus-Christ ayebisi Marthe, ayebisi longola libanga donc longola tombeau, longola pierre oba finikaki tombeau ya Lazare. Alobi Seigneur, ezobimisa déjà solo, nzoto na ye déjà Lazare, ezobimisa solo. Alléluia, déjà 4 jours, ezobimisa solo. Alléluia. Alléluia. Nzambe ayebisi, n'ai-je pas dire que si tu crois, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Sokozona konzima. Ne yebisa ki que sokozona konzima komona bolamu ya Nzambe, okomona monene ya Nzambe. Alléluia bien-aimé. Yango na biso bana Nzambe, faut tozana kondima que Nzambe azali capable ya kosala makambo ya minene bien-aimé. Tozala na kondima bien-aimé. Atel loko yo kufa na kati ya vie na yo. Atel loko yo moni ke ekoki kosalema te. Mais Nzambe azali capable ya ko restaurer loko nyonso kufa ki na vie na yo bien-aimé. Alléluia. To continue na verset
na verset 43 bien-aimé. Na lingina lobela mutelo komoko bien-aimé. Avec okota na kati ya mozindo ya témoignage nanga, na kolobela komoko bien-aimé. Na kotanga bien-aimé. Tangu Nzambe ayebisi Lazare, balongola libanga ezaki likolo ya tombo. Alléluia, bébé, balongola libanga ezaki likolo ya tombo parce que Nzambe azaki na plan ya kosala makambo na kati ya vie ya Lazare. Tangu Nzambe si koloba na Marthe ke, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien to quitte na verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés des bandettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia, bien-aimé. Tala monene ensemble. Nzambe abengi Lazare na kati ya kunda. Alléluia, na kati ya kunda si abimisaki solo. Yemoko kutu Lazare yebaki te soki akosekwa. Mais miracle Nzambe asaki na vie ya Lazare. Nzambe aza capable ya kosala na vie na yo. Bato mingi bazali kotambola na kati ya bombe bazali deja ya kokufa bien-aimé. Bato mingi ba vie na bango deja bakunda yango. Bato mingi ba finance na bango deja bakunda yango. Bato mingi mabala na bango deja bateka bakunda yango. Bien-aimé dans le Seigneur. Deja bato misu bazali kotambola si balia bango na molili. Bato mingi bazali kotambola bosi deja baboma bango na monde ya butu bien-aimé. Ozali kotambola kaka posu ya pamba. Mais molili deja na kati ya prison. Molili si baboma yango. Na koyebisa moto moko bakunda ki deja monde ya sorcellerie. Moto moko deja balie ki deja butu. Moto moko deja basale ki deja plein mabeli kola la vie na ye. Na yo koyebisa yo mutu deja kufaki. Ozo sekwa lo na kombo na Yesu Masia. Soki ka kozali na kondima. Soki ka kozali na kondima. Pendant que nazali koloba, Nzambe azo sekwisa yo. Alléluia, bien-aimé. Témoignage na nazali kopesa bien-aimé. Ndanga ni Nzambe na bomoyi, atlamusa ki ngai lokola lamusa ki Lazare. Ndanga ni Nzambe asaki makambo na kati ya bomoyi na ngai. Eza lokola ba révélation bien-aimé parce que na kati ya lisolo na ngai oko retrouver makambo mingi oza na kati ya bomoyi na yo. Nzambe akopesa mayele, ndanga ni monde ya ténèbres et opéraka bien-aimé. Yako na bonde na mutu nyusu toko akokona kati ya video. Partagez vidéo à plusieurs personnes. Na bondeli ke Nzamba lola ala musem to so sekwaki. Na bondeli ke Nzamba lola asekusem to so kufaki. Te o bakunda ki vina ye, o bakunda ki finance na ye, bakunda ki deba na ye, bakunda ki mabote na ye, bakunda ki vina ye de prière. Banake nazo sakola, banake nazo loba, na déclaration zali ya kosekwa. Nzamba sekusa vida yo, Nzamba changer li sola vida yo, Nzamba memo la destinée likolo, Nzamba memo la niveau dimension likolo, Nzamba memo place muto ko simba wote na kombo na Yesu Masia. Oyo Nzambe bongosaki na vie na yo yango nde ekokokisama. Oyo Nzambe apreparaki na vie na yo ndeko yango wana nde ekosalema. Oyo monguna te mais oyo Nzambe ye moko abongisi bien-aimé yango wana ekokokisama na kati ya vie na yo. Tala ndenge Nzambe asaki makambo na kati ya Lazare. Marthe yebaki te plein Nzambe. Marthe yebaki te nini Nzambe azali kosala. Bien-aimé dans le Seigneur totikela Nzambe asala makambo na kati ya vie na biso. Lisolo na ngai bien-aimé ekokende kolamusa bato mingi bakufa na sengi na Yesu Masia. Nzambe na bomoyi akende kolamusela ngai bato nyonso bakundaki bango. Bana Nzambe azali kosouffrir parce que déjà bakundaki bango na butu. Bazo koyemba na Nzambe lokola banyama. Pendant que nazo sakola yo muto kwe na kati ya video lo mwana kunda la muka na kunda la muka na kunda la muka na kunda na kombo na Yesu Masia la muka na kunda Nzambe la mushi déjà. Pendant que nazo mondela chalo moko na gauche na motema nazo déclarer na vie na yo nazo prier na vie na yo. Nzambe na ngazo sekwisa vie na yo. Nzambe na ngazo sekwisa vie de prière na yo. Nzambe na ngazo sekwisa appel na yo. Nzambe na ngazo sekwisa ministère na yo na kombo na Yesu Masia. Na bone toucher motema lo bien-aimé avant na compte na lisolo na ngai avant na compte na lisolo na ngai bien-aimé na compte na témoignage na ngai na simi aussi ma motema na bondeli parce que tant que tu motema la gauche aussi boboko na gauche na motema oza la connecter na Yesu Masia na zo bonde la pona yo na transmettre puissance à Yesu Masia na kati na yo oza la connecter na Yoshua oza la connecter na likolo na lola na kombo na Yesu Masia na bondeli Yesu Masia papa
tika mutu nyonso to asimi motema na ye tika te motema na simba ma papa motema na ezala connecté na lola papa na longoli maladi na longoli kakatano batu nyonso bakundaki bango la butu o baliaki bango deja o bakundaki bavina bango pendant que nazali kosakula na mutu nyonso ati loboko nde na motema na lamusi vi na ye na lamusi vi na ye na lamusi vi na ye na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia na kombo na Yehoshua na lamusi vi ya mutu zotala ngai mutu nyonso bakundaki bonheur na ye bakundaki vi na ye vi ya ministère na ye vi ya paix na ye bakundaki vi de prière na ye bakundaki nyonso ye papa bakundaki bombongo vi na ye nyonso to bongisaki ya malamu bakundaki yango pendant que naosakola naolamusa mutu nyonso to akufaki na kombo na Yesu Masia na lamusi bango lokola zela na delie bango na longoli mabande badusu balete bango bagan balete bango babande mpo basimbaka mbongo te mpo basimbaka eloko te mais pendant que nazolongola babandi wana na longoli babandi wana nzoto na yo na délivre nzoto na lokola Lazare na délivre nzoto lokola nzama aseki na vie ya Lazare na kombo na Yesu Masia na déclaré bomoi na déclaré vie le localiser yo bolamo localiser na kombo na Yesu Masia. Alléluia bien-aimé tokokota na kati ya na kosala bien-aimé na kati ya témoignage na ngai nzamba lola pambolo mto ko partager lenga video oyo nzamba kozala ko pambolo te nazo kota na kati ya témoignage na ngai bien-aimé ekopesa yo mayele témoignage na ngai bien-aimé ekolakisa ndenge na monde ya ténèbre baoperaka bien-aimé naza mosali na nzambe naleki na expérience mingi ya liwa ya bitumba oyo nazali koloba mpona koreveille esprit na yo nazali koloba na yo mpona fungola miso molimo oyeba ndenge nini banyemino basalaka po te bazwa yo oyeba ndenge nini Dieu basalaka forcenaka po te détruire vie na yo tika te Yesu Masia apambola mutu nyonso kola na video oyo bien-aimé oyo osala ezali introduction na bonde na mutu nyonso tu oyo nyonso akufaki na molimo oyo banyonso babomaki biloko na molimo elamuka vie de prière bakundaki elamuka nyonso esekwa nyonso ezala restauré na restauré vie na libala na yo na restauré foyer na yo na restauré régénération bala na yo na restauré vie na yo obotaka to bandobota obalaka to kobala osambelaka to kobanga osambela oyebi kobonde te nzambe akolakisa yo otangaka biblia to kobanda kotanga biblia restauration na vie na yo recevez yango na kombo na Yesu komelanga je reçois komelanga na yambi et pendant que zo komelanga na yambi nazomona loboko ya nzambe ezala kati ya bomo na yo ndeko na ngai tikati Yesu Masia batela yo naza mosali na nzambe nzamba benga nga banda libungwa mama langa nzamba pona ngai banda utakala malekela mitumba bien-aimé tokolonga toujours pamba te Yesu Kristo atia pene na kati bomo na biso tikate Yesu Masia abatela yo nayebi ke prière na sali batu mingi bazali ya kosekwa batu mingi nzamba asekwisi bango yo mtu zaki Lazare baliyeke na babande na longoli babanzo na maboko na yo bakangaki babande pozo kambongo te na longoli babandi wana maboko na yo na longoli bagano wana balatisaki yo na longoli aveuglement bachaki yo na longoli kilo amenisaki yo na longoli malade bacha yo na longoli vie ya malade wana na kombo na Yesu Masia yamba guérison na yo yamba kimia na yo na kombo na Yesu Masia bien-aimé yoka lisolo na ngo kopambwama yoka message na ngai yoka témoignage na nga okopambwama na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Nzamba lola pambola yo. Merci.